la chaîne des actualités, la chaîne de qualité. La collecte na chaîne de Santivi, la collecte na chaîne de Santivi, la chaîne la plus suivie. Hey, nalali te papa bolimi ça va. Bonjour, bonsoir, na ere écoute libino na pesi bino mbote na kombo na Yesu tikete nsamba lola asala biso bolamu na bandeko oyo nyonso tu o bazolanda mabi ya Star TV tikete nsamba lola asala biso bolamu biso nyonso tu yango na pesi ba mure na mbote mingi na pesi ba mure na mbote mingi na pesi ba bone na mbote mingi pe mutoko la na poka lelo na pesi yo mbote mingi yebe bandeko na bo s'abonner massivement na chaîne ya mabi ya Star TV babi kuna bêtise ezate ya yo s'abonner qu'est-ce que ba bêtise yo s'abonner ka esiko koza ke otie vidéo zo ka sona kotana mwana na yo bena leki na yo bandeko bo s'abonner na kata mabi ya Star TV na kata mabi ya Star TV babi buzo bezate na kata mabi ya Star TV babi to ba kaka eloko mutu na mutazui par na ye wa yo azui par na ye azui par na ye azui ye bandeko na bo s'abonner massivement na zana beza support na bino kande na lobaka bandeko na nga likoni moko epelisaka moto te mais soko te bakoni mibale misatu moto epeli donc no bake naza na besoin support na bino na kati ya mabi ya Star TV place ozali bandeko na nga benga biso na numéro ya téléphone ezana bake la Star support na nga na bani ko soutenir olobi ke ena soutenir na eloko boy na lo babone na lo baboy numéro ya téléphone ezana oyebi ke bandeko na nga aza pe na lisolo ya kobeta bandeko na nga ko hésite te bandeko na nga bo comprendre nga na accent aza na nzela minu please bo comprendre nga please ko hésite te bandeko na nga ocontacte toujours mabi ya Star TV na numéro ya téléphone oyo bozomona na batelevizio ya kitoko olobi la Star te naza na lisolo moko na bengi yo na pesi yo lisolo bandeko na zala beza masolo oyo obike oyo esala yo pasi masolo eleka na vi na biso masolo ezoleka na komite na biso masolo ezoleka na bakouple na bana pamba te mutu na mutu oyo akolanda disolo wana biso na biso tozwa part na biso yebi na kata mabi ya Star TV nyonso ezali bascénario ezali baconcert ezali basuki ezali place ozali ndeko na nga oza na besoin ya periki kitoko nde omoni la Star alati bo bandeko na nga vedi balobi eza periki donc eza perrique eza perrique donc perrique yango bandeko na nga place nso ozali tokopostolo perrique na yo esika nso ozali en plus na peso garantie ya une année perrique no ebeba te so perrique no ebebi bandeko na nga ozongiselinga perrique wana na Londres na tino perrique mosusu engelo bake soki na lobi bongo na zana confiance na mosala nga na salaka na asi na lobi eloko place wana ya bandeko na nga bo s'abonner massivement banda ko partager image oyo na ba groupe WhatsApp banda ko partager na Facebook oza egoiste te please ngalo to sala musala moko nga pe na vandi ande ndeko mwasi abenga pesinga lisolo eza munoko na nga me malobe eza ngati ba pesinga ba biso to sala musala mapo mate chaîne biso kene liboso ya ba kwa Angola tena ba chaîne biso kene liboso ba kwa Angola video ba ke ba Congolais na ba Angolais biso sto za mutu moko yo na ba ke émission na biso ya ba kwa Angola ana kata mabi ya Star TV bandeko na nga ba toujours eloko oyebi ke ninga loba mo eloko a contribuer na kata mabi ya Star TV numéro ya téléphone ezala bandeko na nga obengi olobi mo eloko ekosala biso bien na kati ya mabi ya Star TV nde na loba kaka bandeko na ngai prophète mikolo elobi bapesaka mutu lipa soki aza na nzala te aza na choix bandeko na nga elukaka lia lipa ngo tellement aza na nzala kolia lipa linga kopesa ndeko na yo be camarade no lipa tongo aza na nzala te ye moko ozwa décision na lia lipa be na lia lipa te na asi na olobe loko place wana merci beaucoup na bamouresi na nga lisusu merci beaucoup na bamoure na nga merci beaucoup na bandeko oyo bozo soutenir mabi ya Star TV de près de loin nzamba lola sala bino bolamu na befond na bino surtout na zo mona tikete musala oyo biso nsuto sala ngo biso nsu ensemble ekokende na succès pa batela babandeko na ngai eloko ne sumu tazo sala soki oza na bato misatu mine bazo soutenir bandeko bake eloko wana ekena kosimba vedi ke bandeko na tanga bandeko na nga ba soutenir nga de près de loin nena lo akamo eloko moke ezokema na kosimba merci beaucoup na ba soutien na bino limanga téléphone ezali
tozana besoin ba critique na bino, tozana besoin ba remarque na bino, tozana besoin ba conseil na bino, tozana besoin ma solo na bino, place ozali mboko ozali numéro les WhatsApp obengi tokoyamba ma solo na bino, tokoyeba ndenge nini ya kosolo nango. Biso na kata mabi ya Star TV bande konanga tolobaka lisolo oyo mutape solo ba. Soki mutabi totanga kombo tokotanga kombo. So mutabi totanga kombo te bande konanga totanga pe kombo te. Nansi na loba eloko place wana. Merci beaucoup bande konanga balobi kaka nzambe apambolaka mutu na sima ya mutu. Nzambe akitaka ke akiti apamboli yo non. Vedi ke nzambe akotinda pati nzambe madame Dauphin apamboli na litoyi na iloko litoyi ngoba ke nzambe apamboli na sima pati madame Dauphin sori na lota stilo na ngekwe. Donc nzambe apambolaka na sima bato. Yango bande konanga na bandi kopesa mbote nanga mingi na Christopher Songo balebi mobalo azanga rate eloko na poche na kata London ya yangwana. Sans oublier bande konanga na pesi fola manzambi balebi raya kitendi étoile ya mboka balebi na kata France ya yonde yangwana na pesi mbote na zang cité ya kopesa mbote nanga balobi ya Yasimine petit frère de Jésus na kata France. Sans oublier na pesi mbote na ngai balobi na JCM ya de boss na kata London babi motema ya Aureline Meya babi couple moko ya bupia ya bino yangwana. Sans oublier bande kona ngai na pesi dadi ile na mbote mingi na mboka ya France na pesi Pati Vunda super bien yo déjà na kata mabi ya Star TV ya yo yangwana mona zumwa tin ya yo yangwana na pesi mbote na ngana bandeko o bozolanda ngana ngongo bandeko na bolanda lisolo ti na suka. Sans oublier na pesi mbote na ngai bandeko na babi na JP Bwaka Kisikitia na kata France babi Kolo Kadena la star centrale ke Kolo Kadena. Merci beaucoup na bandeko oyo bobengi ngai bopesa nga lisolo na partie na mboka ya Congo na commune na biso ya Mongafula. Merci beaucoup engol bakende konanga émission to partager ngo bandeko bele balanda kandenge na ba mo eloko ndeko mosi abengi alobi la star tanga na okombo na nga kombo na ndeko bijou avandi na commune ya Mongafula. Merci beaucoup pour la lisolo opesingo partager mangeza lisolo moko ya pasi pena ma bandeko na ngai ye balabito teka litoyi kolinga to sotaka sota ba partie bele la na lisolo tina suka. Pour ba ke bandeko na ngai na mukina sen zamba ko koloba na sima ba docteur il faut toyoka. Ce que okite ta mususu pe mabe ekokomela pe biso. Ezaneti na tanga kala tangu sida erenia ka bande konanga na tini batu ne kobote na zolo bakar ba réalité à vie pamba tete ba réalité à vie na ka pa na côté ya te na zana ba réalité à vie tangu sida ebomaka batu ebele mundele abimisi botime batu mususu on ngana kolata botimi te oui ce ko kolata botimi to zana raison tambola ko banga nzambe e kozala malamu mingi yo boy kolata condom tambola ko banga nzambe kozala malamu mingi mais yo boy kolata boti mais kuna na simande kuna ngozo tambola gauche droite ozo tambola malamu mingi te tango ke bimana mwasi bien na mobali ya sida bande kuna nga vulu pa okozwa sida na asina lo be loko place wana mais ce que on se protéger ki bande kuna ngai oui be esprit e yaka ce qui bosangi sinzo to mwasi na mobali mais ce qui o protéger nzoto na yo ndenge bamunganga batalisi bato basalaka mobulu soki olataki botimi wana okozopa maladi te lokolo otaki teti bandeko na ngai yango moni batebele pe bakufa pe na sida na asina lo beloko ndenge moko mama wa corona bandeko na ngai mundela bitolata masque biso bakwa Angola bandeko na ngai tozo ba mingi malade ezate oui malade ezate bandeko bakufeli bandeko na bango proche bayebi ke malade ezali ndeko na ngai lata kaka masque ekolongolo eloko moko te ko baksipe eloko moko te ezaka kapana ko protéger yo moko nasi na lobi eloko place wana. Merci beaucoup balobi bo like bandeko na nga video oyo o partage na baninga ekozala moi bien na zangi site bandeko na nga ya koloba ke
lisolo nazobeta ewuti na mboka ya Congo. Bandeko na bola na bokebi mingi ekopesa nga na mayele ya koyeba soki poza na ndeko no pemela biso likambo il faut toyoka eza très important etake bato. Yo babi Karine Bercy ya sekele olobi nini na kata Londres na lisolo oyo. Bandeko na nga ndeko Bijou abengi nga apesi nga lisolo. Lisolo normalement ezali ya yaya na bango. Ndeko Bijou apesi nga lisolo abengi nga na de part yaya na papa mate yaya na bango zo kokate. Na sens nini ke yaya na bango abala azape na bana na ndako ya libala. Ndenge ezala kaka bandeko na ngai mobali ya yaya Bijou aza mutu moko amonaka mwa eloko na ye. Mwini ba papa zake amonaka mwa eloko ni ba papa zake aningana ba papa balingaka ke aningi konuna te aninga azalaka kola jeune mais azokende. Ba papa bazalaka mona ye aza na 60 ans mais soka dotelo yombo na mutu bandeko na ngai okomona ndenge mwana 18 ans mutu ate yango. Be ndenge omona ke mwana mutu awuto kula ba wuto te yombo na asina lobe eloko place wana. Ndeko na biso Bijou bandeko na nga apesi nga lisolo oyo eza pasi pena mawa bandeko na nga tola nango na bokebi nyonso tu ezosunga nga na yo place tozali kotala mabi ya Star TV. Yaya Bijou bandeko na ngai bavandi na mboka ya Kinshasa na commune ya Mongafula. Mobali na ye bandeko na nga asalaka na esika moko ya bien. Abandaki kosala esika moko ya bien. Papa na bandeko na nga bazalaki ba papa moko o balingaka te komona mwa bana balekana. Ifo kaka abenga mwana acha mona litoi. Ifo kaka abenga kaka jeune fille acha jeune fille na litoi. Bijou ndenga expliquer nga bandeko na nga alobi mobala ya na bango azalaki ma mobulu ya na bango pe asufaki pe mingi na ndako ya libala. Na sens ni ke papa wana azalaki amuso ke musala oleka zongo mona papa ko zonga ta kosi ke ona leli na musala na ebite na Congo musala nini bato balala musala na ebite. Mais musala asala ke ezate ke musala ya kolala na butu eza musala ya moi. Ndenge Bijou ayebisa bandeko na zolo bakaka ndenge ndeko mwasi ayebisa ndenge pe na komaki ndenge pe na zolanda ndenge ayebisa na kolobe loko na kolonga eloko moko te na kobakisa eloko moko te tant ndeko Bijou komona tant pe obenga numéro o bakela star olbika ndenge na solone na yo. Bandeko na nga ekomi na mama moko boye mobali oyo ya Bijou bafandi ndako moko na mwasi na ye mobali akendaka musala ba rapport ka ndenge yaka kaka mwasi apesaka ba rapport mobali mobulu tout ça mobali mazaki mobulu pamba te na kin bandeko na mbi ba réalité Kinshasa mo ba jeune fille bazolana ba papa oyo bazosala mo esika bien abike esika na kobimisa mo $10 na kobimisa mo $20 na kobimisa mo $30 na kobimisa mo $50 bandeko na bolimisa na kobimisa mwa $50 na kobimisa mwa $100 bana na biso bandeko na ngai bazolanda wana. Do ba jeune fille akin ba komi ko préférer na bango ya kobima na ba papa ke ya kobima na ba mibali oyo bazala ba âge na bango biso to ba réalité tozo mona ngo pe na ba internet. Bijou ebisinga mobala ya na bango wana tellement que azalaki mobulu mingi e komaki na mwa moko boye mobala ya na bango abanaki kobela tanga ba kobela mais abanaki toujours kosala azona na ba traitement na ye azobela azona na ba traitement na ye e moko akomaki bien tanga mobala ya na bango bandeko na nga akomaki bien azongeli musala sikoyo temps plein boso akataki part time bata muke parce que santé ba ko déranger ba non tinete ke a travailler ma makasi mi parce que docteur a pekisa ke ba mouvement makasi biloko ndenge ba ndembola na lisolo tina suka yana bi Platini Ilunga garçon noir de Belge na yebite soko bani na lisolo oyo ba bi Pati Matimona na kata France tsako matin na lisolo oyo okoloba nini okopesa bandeko toli nini ototikali na mokili oyo ya se balobi Sami Makome olobi nini na lisolo papa tamo commentaire te me pesa ma toli ekosala mwa bien biso totika na mokili oyo bandeko na ngai ekomi pe papa wana s'établit pe mondambu azongeli musala na ye
temps plein kendaka mosala. En attendant bandeko kendaka mosala, papa wana anika kotika bajipe basi te. Anika olanda bajipe partout. Amona jipe eleka te. Il fallait kaka benga. Mwasi ne kuna pe na ndaku ayebaka te. Mais Bijou te mekaza fimo pe aningana. Donc ayebaki makambo ebele o mobala ya na bango asalaka. Tango musoso ko yebisa ya na bango ya tala na moni mobali na yo na barbo to na moni ne sikabo. Pa mate Bijou bisanga vetabi la stanga za na mutu mona tambola nanga. Mais yana biso atambola te avant na anika ke sika moko. Azani mwasi ya libala mavandi sika moko. Bandeko na ngai Bijou na yaka opesa ba rapport epa ya yaya na bango. Yaya te na moni mobali na yo te na mwasi kingani. Kuna yaya na bango pe alobaka bi ya azongeli su makamba basi ya mutu auto bela awa azongi makamba basi sante nezana no malamu mingi vraiment te. Bijou pe a continua kaka soka moni mobali yaya na bango ne sika moko ba muso abetima courage akei. Apesi mobali na bango mbote po mona ye. Na minute na Bijou bila star soka za na bar ngai pe na kodingana vana na bar wana na kodingana déplacer te. Pake na koyoke soni te. Na ko déplacer te na ko vendre sika moko. Pamba te tanga wo mona ngabo ayo kata mo soni akima. Abi mobali ya akima kateza la moni yo. Ya kozana ba petit chéri na ye baza wana na bar ba omela masanga. Bino boyeba ndeko nanga babana wa mike oza soko lingi ozo simba mama tatana Bijou bi la star bana ko pesa nga passe na ma ba rapport mususu na bana ko pesa mususu grande sœur te pa mate grande sœur a comme pe ko bela moi mutema comment osale pasi pa mate na comportement ya mobali na ye et yo comme na maman moko bandeko na ngai Bijou yaya na yesu koyo akoti hôpital abeli. Tanga beli motema bana ko yoka motema pasi par rapport ke ndenge mobali na ye abana ko tambola ma bien mingi te. Mais mobali na zaki azaki na moya lor paka bango sane ska moko bien na mboka Kinshasa na kin kuna. Bijou tanga koti hôpital bande ko nga stoma etungisa ki makasi tension ko biloka ndengwana. Ta ke no hôpital ba munga nga pe batalisie. Tango d'autres soucis oluko yo risque vie na yo oluko kufa. Melo to kosenga na yo ko tia souci na mutu na yo te yo vanda kimia. Mwasi pe avanda ki kimia nde Bijou bisinga ya na bango akipaka na yo lisusu mobali na ye te. Dans le sens nini ke eza na mobali na zo bima mwasi ataka lisusu ate akoma mona ka normal mais c'est normal te mais moi le bezate eza la lobi papa na ndaku azoyoka te bande kunza lisolo ya passe pe na mawa. Papa na ndaku ayokaka te kana sima ya basi papa kozonga ndaku retard bino ba papa zaza mwa jeep na bien mwa bana na pelinga pe ko mwa papa mwa jeep wana te bana basi bazolanda kaka sima. Nzoka ndete ke papa na yebi te ke santé na ye bande konanga ezalaki malamu mingi te mais papa na kaka na ko fefa libanda bino mozoyeba ba terme na zolo papa mate chaîne nga bana pe batala kango. Papa na nzoka bimaka na ye akena ne ko fefa libanda na basi. Asala mama mobulu abosa te ke awute na maladie moko docteur apexaki ba mouvement biloka ndengwana. Et yo comme na mama moko ndeko Bijou ya bisinga mobala ya na bango asali rechite ya santé. Tant asali rechite ya santé en attendant ko ya na bango akomi na ye bien santé na eza bien. Mais mobala ya na bango santé vraiment ikitaki vraiment. Abimbala yana bango akota ki hôpital abila star mobala grande sœur asali 6 mois na hôpital na mama emu. Tant asali 6 mois na hôpital alanda ba traitement bazo traiter ti e koma ki na mama oboyeke abima aken Afrique du Sud wana sans compter 6 mois asali na hôpital. Tellement que azalaki na moi eloko na ye bande ko na ngai ayoki bongo babimi bake na mboka ya Afrique du Sud. Tant baye na mboka ya Afrique du Sud bande ko na ngai yaya na ye a préféré ki a voyager na leki ni wana Bijou na ye moko ba voyager ko la 3 personnes. Après bango visa bake na hôpital na Afrique du Sud ba traiter na bango bi e umela kite temena kina umela ki mingi na hôpital 6 mois.
to ba ken Afrique d'ici abi na Afrique d'ici yaya to umela kite na ndenge yaya santé na ekomaki moins bien to yaya santé etant mobala yaya na bango santé ekomaki bien ba yebisi bango ke siko bokoyi kozonga na bino na mboka ya Congo na bakisi so bakisi sili bo commander bakisi bono kutindela bino mais santé na eza bien siko na hôpital na bandeko na ngai nende ko bijou lobaki tant bazo na hôpital docteur wana na kata mboka Afrique d'ici na hôpital a expliqué bijou et a expliqué yaya bijou a lobi bo pa bijou boye na batanga kuma yana bango ba expliqué yaya bijou ba lobi boye ndenge za wana mobali na yo awuti na malade oui a s'établi a komi bien mais nzoto ne e komi bien te eloko tozo yebisa wo mama kotungisa papa te na mbetu kotungisa papa te akosala ba rapport sexuel na mbetu kotungisa papa te pamba te ne temps azali ekozwaye moins temps mingi po ke azongela lisusu makambo wana na bakisa azomela ekozala mingi malamu mingi te be azala likolo ya mwasi be mwasi azala likolo na ye pamba te azali mana souffle lisusu te na bakisa bakomela akomaki bien me bacondition docteur apesaki na Afrique d'ici bijou alobi la star na misu na ngai mobala ya na bango akitisi mutu na se docteur ayebisi bijou abi mabi nyonso te nazoloba awa na docteur tozoyoka azoloba bakoloba aza docteur azoloba français mais aza congolais te azaka africain mais aza ekolo na biso nini te congolais te azoloba français ayebisi ye abi papa soko lingi vino kene mulai et pardon ayebisi mwasi ya papa na bi soki olingi via mobano kene mulai bozala na ye longtemps respecter condition to pesio donc kotungisa mobali na ote na rapport sexuel kotungisa kanete ke o salaka bo salaka bo non ndenge ozana oui oza mwasi okoyoka posa nzoto mais linga o sauver vie ya mobali na yo mobali ndenge aza wana makambo ba rapport sexuel eza mapasi mingi po abana kosala yango soki azosala yango ekozala risque mingi na santé na kosala rechute moko ya makasi api rechute ya makasi akosala ndenge tomoni na santé na ye ntango soki omema ye na liwa mbala moko bijou alobi yaya na bango a répondre ayebisi docteur abi docteur naza prête ya kosala yango po te nalingi mobali na nga azala na bomoi yoka motema bamama motema munene oyo bamama tozalaka nango abi docteur na korespecte makambo oyo okoloba nyonso tu po te vie ya mobali na nga ezala molai mingi kaka ndenge olobi nakobana kotungisa mobali na nga te na mbetu ti bakisi azomela ti ntango akosetabli ti na mwa olobi ke ekokoma boloko tozala contact tokoyeba nini tokoki kosala docteur ayebisa bi ok merci beaucoup mbala moko yaya bijou ayebisi mobali na ye alobi oyoki makambo docteur ayebisi yo bijou alobi la star na misu wana nga nazalaki wana mobali ayeyaka abanda atiaki mutu na se alobi ni a ni o docteur atuni ye papa oza na likama koloba propos condition topesi yo po te na santé na yo po tovivre longtemps na mokili pamba te soki omeki na nsima mwasi lisusu barapport wana bamouvement makasi wana bamouvement mosusu okokutana bandeko na ngai ekokomema na liwa bamouvement mosusu bandeko na ngai okokosala mpe osali yango mpe santé kozala bien mais mouvement mosusu okokosala force wana ntango osala bandeko na ngai ekomema na liwa na docteur a expliqué papa wana esi papa na comme mosusu okokosala yango na mwasi na yo na doucement comme ça commence la rechute bien comme ça commence la rechute te mais ce qui passe que c'est loko moko que ya que énergie bien moi c'est qui ma casse par rapport à yo moi si par rapport à yo mobali rechute kozala ta muso kozala ke ko mona liwa comme ça ko bika moi ça zala ki wana azoyoka makamu no su docteur azoloba mobali pas zala ki na azoyoka l'équipe à moi si bijou le bima bien na chaque na grande sœur en Afrique d'ici nous surtout docteur azoloba ngana zoyoka mobala ya pa zoyoka et comme na moment moko bandeko na ngai tango bayo kozonga bazupi bakisi na bango nezaki docteur apesi bango bakisi
Tant docteur bande konanga apesi bango bakisi baye kozonga na mboka ya Congo. Yo balobi na yebi te pati vunda soki koloba nini na lisolo oyo na kata France oyo ba mwa eloko ekosala bien makasi na kati ya Mabia Star TV. Ah toara to solo li tolobi mutene mutazi par na ye. Bango balobi ba numéro ya téléphone wana bobenga boloba eloko nini tokoki kosala na ville la star talabo ekosala biso malamu mingi. Yo balobi Ben Matete les jeunes millionnaires na kata London balobi olobi nini pona likambu oyo ekosala biso malamu mingi. Bande konanga tant docteur asimi nzela akei mwasi avandi na mobali na ye na leki na ye pembeni. Ayabisi mobali ne monsieur regarde-moi. Monsieur atomboli mutu na ye na pasi bijou alobi mabi ezali kola théâtre mais théâtre te. Abi mobali la grande sœur atomboli mutu. Tant atomboli mutu yaya ebisi na misu na yaya yokenga soni te. Alobi tala oyebaka su mukolo mususu kobima na yo bapekisaka yo pe. Ozotambola mingi ozobimaka mami na basi docteur akishasa yebisaki yo nini. Il faut tika makambo ya basi komemo na kufa na condition ya santé na yo. Mais bicho ebisa te ke soki malade ni mobali ya na bango azalaki na ngo wana alobi te mais etike docteur apekisaki ba mouvement na makasi ba rapport sexuel mouvement makasi bandeko na nga. Nzoka ndete ke bandeko na ngai bijou pe ayebisi mobali yaya aba obenge papa bi papa combien de fois na kutana na ona ba bar na Kinshasa omoni pe ke docteur ebisa ke koku kozala te na sima basi mosala ka yango. Tala a docteur alobi les mêmes choses. Est-ce ba yokene docteur mboka Kinshasa? Abi mabia papa comme le kola mwana muke ote. Sikozo dépendre na yo. Siko nga vi na yo zala na bon moy, mais oboma posa mapuya e kozala malamu mingi pona santé na yo. Soki okozala ke obomi mapuya na yo e kozala malamu na santé na yo, boma nzoto na ba posa nzoto ekufa yo. Pamba te grande sœur nanga aza d'accord ayoki na monoka docteur yemoko. Vedi karolinga te yo kufa ne loko moko bo afoksa kawa sala ka afefaka framakasi. Docteur ayebisi bien que quand ba kosa na mwasi na yo ya doucement mais ce que da kele moi makasi ya force et comme mon aliwa. Que ça dépendre na yo ya ko respecter. Pamba te tango docteur apesi yo toli apesi bana wana obima na bango bana na bazate bana na bayoki ate eloko moko te mais yaya yoki nga pe na yoki na minute wana bandeko na ngai mwasi wana ayoki bongo abimi tango abimi libanda nzoka leki akeneki kolela la star yaya abimi ake libanda ake kolela tango ake kolela landi ya na couloir problème nini abi esalinga pasi kondiso ba pesi mobali na nga na ko respecter comme si tokoyi ko bono sala comme si pe tokoko za ke tozo sala te comme si pe tozo za ke tokoko vanda comme si tozo za ke tokoyi ko vanda te yango na bandeko na ngai esalaki mwasi wana pasi mingi makasi aye kozonga na chambre ya mobali na ye atalisi mobali na ye alobi siko feto kanga ba valise na biso pamba te tozozonga na biso na Congo. Na minute wana bandeko na ngai mwasi wana na bango pe ya avion ezalaki feba voyager na tongo docteur atiki bango na poko wana na tongo pe abi taxi eye kozwa bango. Tongo taxi eye kozwa bango bandeko na ngai garçon wana na minute wana na bas na mwasi na ena leka mwasi na ye babimi ba ke aéroport bazui avion na bango bazongi na mboka ya Congo. Tango bazongi na mboka ya Congo bandeko na nga mobali vuma santé ezonga kie malamu mingi. Yo na lobi na yebite Gino l'homme à la taille de Jésus c'est quand olbani na lisolo oyo esali pasi mingi na kati ya komite na biso ba kwa Angola. Na minute la bandeko na ngai tango bazongi na mboka Congo santé vraiment santé mobali ya ba bijou ezalaki nango pe bien santé nezonga ki makasi mingi. Avandi après 2 mois boye mobali na ye abandeli musala. Tango abandi musala azana poste a respecta ki vraiment ce qui musala esili ndenge bijou expliquer ngai parce que
yana ba mobala yana bango bana ko zonga avant mona moni azongi avant na ndaku. Donc bon que moi discipline côté que mobala yana bango pa zo banga pe que docteur c'est que ndenge zana okoyi ko fefaraté surtout fefamingi oluko kufa. Soko do sala kasala mi ba rapport par-ci par-là oluka mingi okufa ndenge zawana il faut respecter. Donc mobala yana bande konanga a respecter qui peut ma kamune docteur a expliquer qui est la pas la santé ne pas la santé ne pas la santé za docteur a kebisa qui est vraiment. Na minute la bande konanga mobala wana pe atosaki akenaka musala ya zongaka mais en attendant ndenge bijou a expliquer nga lokwa ba ko sola bina yana bango babalaki pour vendre eta que moi sina mobali na yana bango na mobala yana bango donc mobala yana bango na yana bango moi si babana ko sape rapport sexuel te que babalaki pour moi sina mobali mais ndenge yana bango babana ko sala zate que ko pesa ne parce que souffle nyonso tout au pesa pa mata bi kon sa mobali ne docteur c'est que asala ka ba rapport sexuel makasi te ba force wana ko forcer ba mouvement makasi ko memaye pe na liwa. Donc moi c'est quand zakina mobile na ye na mbetu abana ayeba ki condition de hauteur apesa ki bango abana ko sala na doucement na sala le belo ko place wana abana ko sala na doucement pour mateke a protéger mobile na ye mende bicho expliquer ngabi mobile na yana bango pe bango sala pe rapport sexuel te que chaque fois bango sala te tant que na semaine encore une fois bien c'est le qui 2 semaines une fois ba beti carrément une fois. Pour indiquer azo protéger santé ya mobali na ye. Bande konanga eza lisolo ya pasi pena mawa ya kobeta lisolo oyo ya kolobake bande konanga toke ba soki docteur a perception eloko il faut to la na malba docteur a lobby. Po bate Nzambe apesi ba docteur mayele. A détecter malade na nzoto no malade o amsuko melaka cigarette te Nzambe ayebi tina na pesa ba docteur mayele bande ko to négligera te. Bande konanga na minute wana pe elekara nango bien tellement que elekara nango bien bande konanga bijou pe na yana bango pe otala mo bijou pe na ndoko yana bango avandi a passer pe journée ndenge zala kaka passer ba journée pa yana bango santé na bango zala nango bien mutu mo tali bana beke ba pesi bango condition boye parce que mobala yana bango normal abana pe ko respecter condition wana akanga ma mutem o ndenge zaki mobula basi na sima basi bande konanga bijou le bima bia oui azalaki malgré tout dans le papa ngaza okufa papa ngakufi alobi mobala yana bango bande konanga abanaki o respecter artika mema ka mobulu abasi l'équipe mikola bi e wumeli pe mwa mingi on senti que santé ma mobala yaya ezongi bi ondenge mutu te amelaka bakisi mais bango na ndamba bi ke amelaka bakisi sili à partir ya kuna Afrique d'ici batini mbongo batasomeli bango batineli bango posteli bango bakisi mobala bango a vivre na bakisi amelaka bakisi siko mobala yela bango bande konangai à part ça bande konanga aye ko bossa na condition docteur apesa kiye tanga yo bossa na condition docteur apesa bande konanga mobala yana bango azongeli na yesukola na basi sima amona mosa le katin donc azongeli na ye lisusu ko fefa bana ko fe ba jeune fille donc amu kazana azazaki na mutuka ne à peu près ba jeune fille balinga pe ba tata bongo te donc ba jeune fille bazona na tata wana tata na pengala bande konanga toyebi te bijou pa le bila star na yebi te pa mate tanga bala ko fefa ba singa to zala kite tant musu mobala yana bango ameka ki moi ameki moi eloko a senti que na meke eloko santé ça na ngo bien ke na kwete santé pe ningani pete. Donc mobala yana bango amona ngo netike santé na ye ekomi na ngo bien mais abosani ke azana ba condition ya kiss ena tande bande konane bijou a expliquer ngai yana bango akata vraiment rapport sexuel na mobali na ye ça fait longtemps kata parce que comme sous mobala yana bango nganga basalaka allez asalaka neti moi crise asalaka crise moko ba meme sur hôpital. À partir de moi, soit na décidé que à quoi qu'on sur mobile na ye pour na ko sala rapport sexualité pour mater à protéger santé ya moi sinaye pour mater bijou na ya na ba ko solo ba ko bomane lo moko te bande konanga na minute wana mobile ya ba bijou azongi na ye mobulu ya basi na yebi te bande ko mususu eza passe na mawana na belo ko place wana. Donc, azongil na ba bêtise belé, a comme na ko bana ba basi par-ci par-là. Au mona bijou au mona ye,
Amso mona bija rappelé abi papa. Oye makam docteur ayebisaki yo. Oye makam docteur ayebisaki yo bija ba rappelé papa na bango bonda mbala ya na bango benge papa. Mais le bi la star papa lokola koloka abosa ne ba condition no surtout au docteur alobaki. Yesu ko ya koma na ye kaka mobulu. Donc tant asala mobulu bande konanga asala na ye crise te. Yesu ko mono ke nege santé na ngai comme na ngo bien, santé na comme na ngo très bien. Na koki na ngasko ko fefa na basi libanda. Azo fefa. Et peut-être kuna mwasi wana alongoli posa nzoto po mata so protéger santé ya mobali na ye. Na asina wala be loro place wana. Azo protéger mobali na ye. Mais mobali wana bande konanga abosana ki. Mobali abimaka kaka abimaka. Bande konangai. Eye okoma na mama moko boye. Mobali wana. Azo ki sepeke mwasi. Soki pe na nzela nini. Lokola ye bande konanga avana na monga fula. Hotel moko pe bande konanga eze peka na monga fula wana. Toyebi te. Soki mwana nazalaki mwana komi na monga fula bija le bilasta wana nanu toyebi te. Na minute wana bande konangai. Bija le bi jour wana zaki na ndako ya na bango. Amoni batu baye. Tanga amoni batu baye na ndaku babi tozo luka mutu kingani. Na te kombo ya na bango te parce que bija boye na tanga kombo ya na bango. O tozo luka mutu kingani. Bo so luka mutu kingani pona problème nini? O te to bengi accident moko esalami na hotel moko na kombo ya na monga fula côté bona quartier bo yebi hotel wana bala moko ya bijou le bike non na yebi hotel wana te bijou te masa ki ser moko aningala pe moi mingi ninga expliquer la star na zana mutu bona ningana na nga mingi bijou tellement ka yebi ki mo be sike belé ayebi kombo ya hotel wana ayebi si batwana oui na yebi kombo ya hotel wana babi tout justement na kati hotel wana bato hotel wana babengi police te babengi police babi problème ekoyi boye na kati hotel wana mwasi moko azalaki na mobali na ye na kati hotel tanga azalaki na mobali na kati hotel zaka ke mwasi mobali bokoti hotel na ki balakisa ba identité ne balobaka balakisa identité na sopi na nini obatala muto za mine boza mineur te. Donc balakisa ba identité bandeko na ngai police na bato basa na réception batika na identité ya mwasi na ya mobali. Mobali pene ba kote na ba na hotel na ba onde ba bosa makamna mo bandeko na ngai biso yeba kite mais bijo to pesa rapport ndenge ba police na ba yena muto hotel na ye ndenge bazo expliquer bango. Na mni tola ba moni mwasi moko mwasi o akota kina papa wana na hotel na tonton a ruto kufa oyo ba moni jeune fiongo azo baluka ba tune problème nini. Oh te. C'est comme amoni ango clair te. Oh. Problème ni te na sensi nini. Ba ta réception sikoyo na minute wana bakangi mwasi babi problème ni te. Bomoni na kota kina papa oyo. Tozalaki na na chambre, tozo fefa biso mibale. Mais na comprendre te tant tozo fefa mutu azo pe malisusu te. Nata loboko boloboko elembi. Nata loboko boloboko elembi. Yango moni na zui vertige na na obima na réception. Ba tout loboko elembi na sens nini. Ndenga azanto na moni azo pe mate. Nande bata réception bakendaki na chambre wana na numéro wana batali batombola papa na liboko bandeko nanga liboko ezo sala te. Baningise boye liboko ezo sala te. Nande ba bengaki ba police wana. Nande ba finikie elamba la mutu, ba finikie dra. Batu wana na ba police bato expliquer mama wana ndo ba expliquer moi ça papa na makambo esala mingi moi ça na expliquer bango. Comme moi ça na bibolingi boloba nini. Mutu wana réception na police azali papa pembe bise ke tonto lo bakeboye. Papa oyo boye bi kombo ne oui papa to bi kombo na ye aza mobali nanga. OK. Aza mobali na yo oui aza mobali nanga. Omona lisolo no sato to beta awa ezo concerner mobali na yo. Mobali na yo ayaki na hotel. Na herbe bakotaki na mwasi na hotel liboye. Mobali wana uka kote na hotel na mwasi wana. Mwasi na yo bima na réception. Awalo bake. Azalaki na mobali na mbetu bazo fefa. A remarqué que mobali azo pe mate. Mobali a komi kilo.
tant bala komi kilo bois comme mobali boye mobali ma pou ami bois comme vraiment la ami bois kami to solo bana minute que papa na azope mate papa na akufi na nde to cheli toyi papa na azope mate bala moko bijou lobi la star na zalaki wana yaya na biso bani a piqué crise bo comprendre pas na accent na nzela mino yala bango a piqué crise akwei to yala bango bande konanga a piqué crise akwei kwei ba to pe na lipo ba bimio ba tuni nini bijou ya ebisi bango bino bolo beloko moko te ba to pe na ba to bazela pe wana lisusu na police wana na ba to na reception ba memi lisusu ya wana na hôpital mo zalaka na quartier na bango kana na monga ba memi na ya na bango na hôpital ba nozo nsema en attendant bijou sikoyo akei na ba police wana na garçon wana ba kei siko na hotel na monga fula tango bazwi taxi bakei na minute wana bijou akei omona bi la star na moni mobala yaya aza ya kokufa donc mobala yaya ndenge aza na akufi likolo ya mwasi nde tolo bandeko na nga eza lisolo ya pasi mpe na mawa tonto wana akufi nini likolo ya posa ya nzoto akufi na sens nini likolo ya kofefa docteur apekisaki asalaka barapport sexuel ete na condition maladi na ye bandeko na nga abosani lisolo ndeko bijou apesi biso na l'essence nini bandeko na ngai ayebi la star lokolo bakamwa eloko loba eloko na komite so bakwa angola to neglijaka bacondition badocteur bazopesa biso te to neglijaka te makambo docteur bikemelaki so ntongo midi pourquoi il faut tolandelaka yango tala likame ko biso na famille mobala ya bapekisaki ye ndenge na beti lisone bandeti na suka bandeko nanga mobala ya tolo bana minito aza ya kokufa bandeko nanga esa mikolo na monga fula atine ninga photo ngabi asina ko tia photo te abila sta ko tia photo te na pesi lisolo oyo mote na bombi komba ya nanga pesa likamo ko ya soni oyo leki na famille ki mobala ya ke kufa likolo ya mwasi akufi likolo ya mwasi noso to bandeko nanga likolo ya posa ya nzoto noso bandeko nanga likolo ya kobima libanda eputa docteur apekisaki papa na biso asala so ba rapport sexuel te mwasi na ndako bandeko nanga atosaki bandeko nanga lisolo ongana yo epesa biso leçon soki oza na problème ya santé ke docteur biso ke kosala bote bandeko na ngai koloba te ke nzambe nanga kosala to mona pe batebele batémoignage be église o mona ke mutu aza mutu ya babenga ni mutu ya o malade ya sucre babenga ngo nini diabète o mona ke mama bobi ke mama o église abela ka diabète mais mona pasteur moko aye mama ndongo zawana ozobela o mama pa biwi nazobela obela kanini o na bela ka diabète o mona pasteur wana lobi ke ndenge zawana partir lelo komelaka lisusu kisa diabète te est-ce que tant que pasteur wana yebisi mama wana melakisa diabète te est-ce que message ne wuteke pa nzambe be wuteke pa nzambe te po d'interrogation so wuteke pa nzambe ndeko nanga mama na pa ko melakisa diabète te mama na ngo bake mama na pa ko kufa peta osala rechute te mais mama na te meka yoka ki maloba ya pasteur wana mama na kata ki kira diabète mama na rechute ya ko sala makasi bandeko nanga awumelaki na hôpital na mboka ya Londres awa enga bandeko nanga kisi mususu munganga tango zo pekisa yo e kisi mususu munganga tango munganga biso ke mela kisi boye tyango na maboko ya nzambe nzambe na tiki kisi oyo eva la sanctifier na makila na yo kisi nazo mele contribuer na santé mais de toute santé te na prière rosala na kisi wana oyo nzambe apesa ba docteur mayele ya kopesa bandeko nango na santé no ezala bien tala papa na biso a négliger santé na ye likolo ya nzoto tala papa biso bandeko nanga aza na mort aza ya kokufa na bakundi papa na biso wana te molimo ne pema na kimia nde tolobaka kaka meza lisolo ya pasi yo bandeko nanga bobosana te bosaboni na chaîne Mabi ya Star TV na kata Mabi ya Star TV bandeko nanga toba so ba bêtise te toba makambo eza ba réalité ya vie epesa biso mali tala lisolo ya papa o epesa ngono mayele so docteur ayebiso likambo bandeko nanga tolanda tosala yango okopedre loko moto surtout pour na santé na yo be santé ya bana be santé mobali be santé mama ndeko nanga okopedre no te loko moko te yo bandeko nanga balobi yo sabonaka eske ba bêtise peso centralaise et pas Mabi ya Star no sabone te nsi tango yo kaliso bandeko nanga
o s'abonner na chaîne ya Mabia Star TV o fini ngonga wana soki na kata Mabia Star TV to bwaki mo eloko o sala mo simplicité ya kozwa mo eloko wana en plus bande konanga bo like bo partager na ba groupe ya WhatsApp bo partager na ba Facebook na bino no surtout biso to sala ke musala na biso ekene liboso ta lisolo na beti ezo concerner nga na yo o to tikana bon moy pa mate papa na biso akufi oui akufi to kolo bateki akufi liwa ya buzoba bien nzama mutalinga ki wana to tongo ka entre parenthèses mais nga na yo tozo tala bande konanga tozo mayele na vie na biso santé ozana ngo bande konanga to négligent ngo te ceux qui docteur a pexo di kabande konanga to sala ndenge docteur a lobby e kozala malamu mingi. Merci beaucoup na bande konanga ozwi tana ya kolanda vidéo oyo. Merci beaucoup na support na bino. Merci beaucoup na ba moure nanga, merci beaucoup na ba mourez nanga. Balobi numéro téléphone eza na bande konanga soki pe kozana lisolo oyo esali yo pasi mingi pona kosunga komite na biso ba kwa Angola bande konanga numéro eza wana obengi opesinga lisolo soki oza pe na besoin ya remarque moko bande konanga tozana pe pona ba remarque na bino numéro téléphone eza wana obengi babi obengi pona posa lisolo obengi pona kokourager la star obengi musu pona cadeau ningo tina la star obengi po moi ningo ba moi loko na kata Mabia Star TV me ko benga pona buzo bate engolo ba ke ngana yo toza ba mikolo da tosala ki mikolo na biso da dimanga telefone ezana pona buzo bate pona lisolo kosunga komite na biso bako Angola yo balobi bande konanga kotisa kota na YouTube ba camarade no kota mo ba s'abonner. Merci beaucoup de konanga bijou na mboka Kinshasa. Merci beaucoup na lisolo pesingai nande na mona ki photo ya papa na obenga rapombala yaya esala nga pasi ya komona papa mukolo alali akufi ba finiki drati na mutu ayo kufa na eloko moko boye posa mo ya minute mukie no surtout bande konangai to moni conséquence na sas ni ke santé ya papa ndenge koma kina ndenge zo ba jeune bande konanga ba na force mususu soki bazo sala rapport sexuel boye bango ba papa ndenge boza wana âge osalaki nango 30 ans exactement ndenge ozali na 40 ans tant oza na 30 ans ndenge boza pe rapport sexuel ozalaki na makasi te ndenge okomi lelo ndenge okomi na 50 ans sina oloba eloko temeke tozo kokola souffle pe ezo kitaka souffle kita bande konangai kotela papa mwasi o mfu akobima na ye aza jeune bijou na mona ki mona na mwasi aza jeune par rapport ya na bango bana na mingi bande konanga bazo komi komela mibali bakisi bakomolela mibali banzete pa matete ngo matali kola mobali be mobali tango matali kolone mwasi aza na lembaka na ete lokola robot dans mon kilo comme na suka ole mobali alembaka te ekoma siko mwasi alembaka te me mobali alembaka nini basi mingi bakomi komela bakisi basi mingi bakomi koliaka leka banzete nini mpona barapport sexuel so akangika tata na sentir vraiment ke mwasi alembaka te okola robot donc fait la force wana ya jeune fille wana na force ya papa wana ya mona esala ke papa wana appliqué crise likolo ya mwasi fait la force elekangi makasi donc force elekangi makasi énergie ma papa ezalaki soute ke énergie donc honnêtement frère makasi na frère ya place zelo ezalaki likolo c'est bon comprendre ba terme donc moi sona jeune fille ezalaki zelo ezalaki ne likolo ko eteke papa kochaki mutuka eteke on est frère makasi vous pine pe ke pe na kozinda te bon comprendre le belo place na ba miko bon comprendre ngai donc mutuka pe ke na kodina frère na tango on se ba ben no frère donc azo strena mutuka azo demere mutuka donc pine pe ke na mabeda poto zela déjà place wana donc pine le amangate pine ko tina se l'état que papa sala effort alukata moya bimisa mutuka na ye force wana papa zela soutenir ndenge papa akufi acheki biso muli mone epema na kimia. Merci beaucoup ndeko bijou na lisolo opesi biso za lisolo ya passe mais opesi yango poke esunga komite so ba kwa Angola komite ba kwa Angola ba ke ba Congolais bangolais biso toza bato moko. Merci beaucoup famille to monani mbala ya sima soki ezo ayete tokoya lisolo biso ya téléphone na bino ya kobeta lisolo ya koba mo eloko ndenge toloba kaka yana bande ka bobosa na te bobuke basuki na bino babona ne yango ezo ya babimisa papier c'est la toujours na loba kaka moi c'est maman moi cadeau au commander moi Périgue pas Mabia Star TV a postelo moi Belgique et côté moi France et côté moi Canada et côté moi Irlande et côté moi Londres du sous babi et ça là ka moi bien
merci beaucoup na bana Tchango, merci beaucoup na bana Bandal, merci beaucoup na bana ya Belgique, France, Hollande, Canada, merci beaucoup na bana Autriche, merci beaucoup na bana Lemba, merci beaucoup na ba commune nyonso tout oyo botalinga na poko lelo, merci beaucoup na ba Congolais, merci beaucoup na ba Angolais, pamba te chaîne biso sa chaîne ya ba ko Angola. Nansi na lobi eloko place wana, soki yezu ayele na butu te bande konanga, ngana yo tokomona sumba la sima na télévision na yo na fond ya kitoko ya koya sukolo ba mo eloko na kata Mabia Star TV. Merci beaucoup bande ko s'abonner, merci vous na kata Mabia Star TV, beaucoup za la décité. Bye bye.